Popolipon, 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 popolipon. Beaucoup de nos palais, ba diaspora, beaucoup de nos palais, ba combattants, beaucoup de nos palais, ba congolais. Au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba, vous s'abonner na Congo Dialogue. Info assure. Et repère ma solo. Dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier. To s'abonner na Congo Dialogue Info. Et si la ligne bakomona mwana mwasi oyo na idéologie. Francine Ngembe. Mosala ya bapulusi na district ya Tchangu ezali kotambola kitoko na Kinshasa. Mwana mboka John Mbusa, commissaire supérieur ya district ya Tchangu, azalaki na mobange ya parade elongo na bapolisier oyo azali kokamba. Simana yango elongo na bourgmestre ya Kimbanteke mwana mboka Jean Singanga bakendaki na avenue Munda na commune ya Kimbanteke quartier Kamboko epai wapi bakuluna bayebaki na koboma policier moko oyo azalaki OPJ. Esalaki pasi pe mawa komona ndenge bakuluna basalaki policier oyo. Simana nyonso commissaire supérieur ya district ya Tchangu John Mumba elongo na bourgmestre Jean Singanga bakendaki kotala ndeko moko oyo azokaki masasi. Na boye bazangaki te kopesa toli epai ya baboti pona koyeba kobatela bana na bango malamu. Lokola mosala ya bapolisier ezali ya kotia makambo nyonso na molongo, batiaki maboko na bakuluna oyo bazali kozangisa bato kimia. Tika toyebisa bino lisusu te kaka tango parade silaki batalisaki bana ya kuluna na motuka oyo basalaka na yango operation oyo ezalaki na bambeli na kati. Epesaki mpasi pe mawa kotala makambo bana ya kuluna bazali kosala na ngumba mokonzi Kinshasa. Peto kanisi te commissaire supérieur John Mumba elongo na bourgmestre ya Kimbanteke Jean Singanga bakolemba bango te. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana tosangana na bukasi moko pamba te soki tosangani te biso bilenge totala danger oyo tozo parcourir même biso moko na bakartier toza baveni bacommune eza ya kokabwana biso na biso toza ya kokabwana tant que biso jeunesse toza ya kokabwana bosomi po bolamu ekoya te nde yango tozobeta sete epai ya leta ayeba kokanga deja bacompagnie ezosala bawhiski oyo ezobebisa jeunesse pamba te ntango oyo bralima azodistraire jeunesse chaque jour babar ezotonda me bandeko na biso na baeste bazosila chaque jour bamboka na biso bazokanga yango toyebi te oyo azobeta tatano na misu na yo réaction na yo nini yo mwana osimi nzete te loko okodefendre tata na yo sikoyo mboka na biso moko po bango moko na français balobi on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins ebongo biso moko jeunesse congolaise moto ezopela na mboka na biso insécurité na ville ya Kinshasa nyonso tozosala ezosimba te baklasse tozotanga ezosenga tovanda esika moko likanisi ya concertation toloba yango ebele na TV ezosenga biso tovanda esika moko comme bacongolais et non que tozala ngambo majorité ngambo société civile ngambo opposition ngambo petit peuple siko tokoluka solution ya mboka mokolo nini tandis que jeunesse azana ni mpona mai na ye ni na nzete siko yango insécurité za kulune kosalama pamba te balobi nini la ventre affamée na point d'oreille siko jeunesse azana musala te libumu eza na nzala akoyoka nini dezosenga l'état fo oyeba nini otoko préparer pour na garder jeunesse congolaise oyo aza eliki Afrique ya lobi des messages na biso ya bolingo tosala tovanda esika moko toluka solution pour na mboka eno ngambo bazala majorité ngambo bazala opposition ngambo société civile siko tokoluka solution ya mboka mokolo nini ini dans l'essor ini dans l'effort tango ekoki o biso mokonzi ya mboka na bilenge ya mboka tosangana po toluka solution ya mboka activité sur le terrain dans ses activités parlementaires parce que à la période où tu bengaka vacances parlementaires nde aye na commune na biso ya Barumbu pour que atala na état nini oyo banzela na biso banzela ya commune ya Barumbu eza na état nini to sali descente na ye na avenue Kabinda Kabamba Kasai Itaga Bokassa. Le constat est amer, c'est-à-dire que baveni wana nyonso pona kotambola na mutuka ekomi problème yango tozali kosenga na honorable
que na rapport na ye oyo akosala pour que atika yango na Assemblée nationale abosa na kosite banzela oyo biso na ye totambolité parce qu'il y a un problème sérieux. Mais en ce qui concerne le dossier, il y a intervention à policiers, certainement qu'il y a un problème d'insuffisance des éléments de la police, mais en plus de ça, il faut que moi matériel peut ezala. La commune Monenoyo, pour bangonde parmi la commune pe mususu nde ba poningai. Tango na yoki que nzela oyo ezala malamu te. Banzela kili kabinda kabamba ezali na eta malamu te na lobati kite na kosala maso na kita nata la situation yango na kutana na ba responsable entité bourgmestre pona nazwa ba information na source nazwi ba information na tali banzela yango na lobi iyo na kosala nyonso o ezali ya pouvoir na ngai pona na komisango na transcrire on a inscrit yango na rapport parlementaire na ngai na ko soumettre yango na rentrée parlementaire pour être tout le belali kamboyo et puis exécutif et s'exécuter pour la banzela na yebi malamu ete dynamique mbemba chilobo tolingi to memango na liboso lo pongo ya moto na moto ete peuple congolais akoka ko sentir ete azana mukumba tozana muto azali kolala mikolo nyonso azali kolota bobelaka ka peuple congolais bobelaka bolamo peuple congolais lo lengeni ni peuple congolais akoki kokoba ko kendi liboso na yango tolingi ete ba peuple congolais ba jeune batikali na retard bakoka ko sosola koya na lombango ko rejoindre biso ete to ko sala adhésion massive elongo na bango lobi tozalaki na Tchango kuna ezalaki mwana liboso utaki kobota makuna na Tchango pour la province la ville de Kinshasa na yango tokende kuna ko pesa simbisi pour na kobima na ya liboso lobi na yango sima ko kende kuna tokozonga bona lombango pour na ko kende na lukunga sima lukunga tokozala na funa kolungo funa tokolunga na tina mwamba kuna esika tokende ko sisa tournoi na biso pour la ville province ya Kinshasa ko la autorité morale na biso Koche Pascal Lukusa alala kate yemo kazali wazele ndo mundene oya tindami pe azali kosala pour na lokumu ya président national Jean-Pierre Mbemba yemo katelemi wana pour la commission dynamique bisika nyonso toza déjà na 14 provinces pour la baoy balanda biso malamu to comme déjà na Tanganyika na ba province mosusu azali kolanda kuna na yango tolingi to commission dynamique to commission drapeau o ya MLC bisika nyonso na lopango nyonso moto na moto baso solete tozana moto moko elombe mobile o azali kolala mikolo nyonso azali kolota biso pe to kanga na mikabete to koka kolonga elongo na yemoko Nkumu Nembalemba oya bandaki likambo oyo azangaki maloba te yoka ndenge alobaki toye awa toyaki awa toye na memo topesi ba-américain toyebisi bango balobaka na lopoto on reconnaît tout le monde est voleur mais on reconnaît les vrais voleurs de l'autre on l'attrape la main dans le sac. Aujourd'hui le coup d'état raté bikolo mosusu emonanité bato kuna banani ba-américain baza na prison na biso alors toye kotuna bango likambo nini tozowela na bino pona nini tozovanda na bino mais bino bozojouer les jeux de l'ennemi bozosoutenir l'assassin de Kagame. Pourquoi? Bozosoutenir génocideur Kagame. Pourquoi? Bakongolais basili tozovanda na bino basociété na bino ezali awa tozosomba bino biloko mbongo tozopesa bino olie botonga bobongisa esika bozovanda me bino bozotindela Kagame azomba minduki aya koboma biso nzokande epai ya bakonzi okolo Amerika Nkumu Nembalemba alobaki boye toye kosenga ba-américain bapesa biso position na bango biso tozali bato ya kimia Tshisekedi azoluka kimia bavoyage boni asali na Amerika bazokosa ye kende tozozwa ba sanction kende tozozwa ba sanction mais sima na ye eloko ezosalema te sanction ezali ko renforcer M23 kwa ya koboma biso
alors nde toye soki bazali mpona bitumba baloba tozobanga pete toyebake bango babima na poise ndenge babimi na coup d'état raté tokangi bango baza na prison soki baza bamibali babima soki bamoni ke baza na posa ya kimia balanda biso babima epai ya génocidaire wana ya Kagame aza na eloko akopesa bango te mabele na ye eza pauvre mutu nzambe ayini ye me bino bozolinga ye mpo na nini na ambassade ya États-Unis parce que ye nde Racine ye nde Misisa soki ye amoni ke tozokosela ye aya epai na biso na ye na biso elongo tokenda na este toye awa mpona kopesa bango telefone babenga l'assassin de Kagame bayebisa ye bima na mabele ya bakongole lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana oye na société basociété ebele boyokana eza te tokóma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekóma lobi mwana abimi faser akimi ndako mwana akomi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo ezala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire chachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux te